Bosananga ezayo, dotonanga ezayo, nalingi yo na motema, salananga tinasuka, tindelanga banjelu, fungola lola. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Masolo Yakini Oyo et Messana toujours Kokambama na mwana mboka Clarisse Oueti balobi derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame là lui. Je m'appelle la grande mamite de la presse congolaise. Merci beaucoup Nabandiko Baza toujours branché pour na Kolanda BTV3. Merci Naba Onyo Soba Obenga nga eza na ndeko na mo benga na États-Unis aleli alobi na nga tcholongo isuna BTV to komi susuna chebiso te chebiso eza palan chebiso eza ndaku boss nanga Pierre Elvis ayebi nazaka na chebiso TV na sako ke na salle émission na tindolo lia merci na bato tout ba komela ngai na masolo ya ki to ko ramasser moi makambo mike oyo to mona na Kisasa moi ba actualité oyo eza na Kinshasa to kolobela guerre eza entre Exil Pechanga et Jini Star lundi la mwana tongo et alemba ya tongo toko simba affaire Bible suki toko mekapeli susu ko simba makambu ya papa Sami ya Kimbangiste mutakalize to ebate to kasaka esilega na bao wana mais eko continuer laver le main régulièrement 15 à 20 minutes so sukol maboko na yo éviter ya rosimba Zolo munoko misu bisika nyonso tout vraiment to sengi na mboka o bosse la biso sensibilisation gouverneur sensibilisation eza bino ya malampo mambwele kana lobby na hôtel de ville soni so malade eza en tout cas nde batu pena ba memi sou bazon si sou malade na Kisasa to yeba te est-ce que ba conseiller baza to bazate voilà na yambi papa Yams on apesi mbote bande kono so batala biso partout bozali bozibili bakwa kolanda biso na pesi bino mbote kimia eyenge benena na ndako na bino nyonso sika bozali et voilà bonio nzamba osa biso grâce na ngolu na ye moyi mikolo na okata suki te bat bayinga mingi na kovo na tiki suki be mande fupe ka boye ni problème na va confiner forcément yo vous pensez ça azaka confirmé vraiment totalement quand même gouverneur a aussi surtout que ça va macaron pour tout circuler un peu partout presque macaron place musuba ote kango macaron remonter kango qui kuna na association ba journaliste ba ote ka carte $25 macaron 5000 na temps oyo $25 na somba sac à l'eau pour $25 ils a déjà près 35 000 plus 8 000 ça biso 43 000 na sombi sac à l'eau na moi blé 10 kilos sombi 10 kilos l'eau sombi 10 kilos semoule 10 kilos semoule 10 kilos semoule 10 kilos ya riz 10 kilos ya fufu mais to ça bongo te na ki obisa pona zo carte poko taka gombe na kota ka gombe poto ebite selo ni na ngwezala na gombe problème ezate biso to zo autorisation ya ko circuler ata et pas ya bourgmestre na biso ata pa JCK Dima kuna isika azalaka to koti kuna to kozwa to kotambola to eba to circuler comme ça to circuler kana kalamu nde to mesana ko circuler plus na kalamu voilà merci beaucoup affaire Exil Pechanga Jini Belleville oyo ya makamba soni ezo sala kitoko te bana papa moko bana papa Sukami Elombe babeta Jini neto yoka na benga kie mage a bien on le kana soute par rapport à mamango moyen les kana micho ezate mais on a essayé de parler avec na linga to zoya ta en direct to sola na ebe bon le roi to raté ko prévenir yeza pour monter mais to rebe ko zoya en direct à expliquer biso qu'est-ce qui se passe réellement pour moni mo beti li bakunda yo kaka pasi par rapport à moto amoni na musika on eza le sako so ba peso na kimongo to zonga ça pe bongo donc soki nga beti li bakunda ko ka pasi ko le ka moto amoni ndenga so beta li bakwa chaka mais moto ayu beti li bakunde ye moko ko ka pasi tina kata mutima na ye Jimmy ayoki pasi makasi tango baki o menacer pa copine na ye ndenga mesana bon ye ndeko mobali a manioli boya lobi ete ndeko mobali ngai nazalaka ko vivre na copine moko na kala eza masolo akala eza makabale lote copine na Jini siko za siko msupe o wana bakabwana déjà
Et ndeko Jini lobino na keina ndena mesana kozonga musuba air tardif bon Jini za muta air tardif on ninga nga vraiment totambola na ye muta air tardif atongo nga na kokaka ye en tout cas na kimaka ye muta air tardif atongo azonga ka ndako mwa retard kozonga zonga ndako retard akiola le pas copine na ye wana nde bato bayo côté là na 4h du matin ba ciblaka ye ba betaka à l'agonie presque à mourir et na 4h ti 6h soki 5h du matin des grandes sœurs ya copine na ye wana azobenga peshanga pa lo bake non yoka ngulu na onda zolela. OK. C'est les informations hein. Oui. Yoka ngulu no nga zolela. Jinia yoki ba bengi xil ma yoka ma xil yoka alobaki pakati appel aki ya bengi ya lukilule ba ki ba interpeller la police y interpeller copine na ye na sœur wana forcément suka yelombe le kwa bana ya sai nini abomi mo to calmer bango. Tout à fait. Makambo eleka mibuto bosani to mona ka lelo na miniature koto Jini koto Belleville koto xil bo we la nini to la nemara na source le kwa pas za moninga na landeli na ye oyeba kizaka makambo wana mais nini nde sali ke makambo wana lamuka. OK. Beto yeba pete ya lobi ete pona sake mission batuna ke relation ni bosa ngona peshanga tilelo par rapport ya mambwele kana lobi batangele bakombo wana te Belleville makambu akomi si chaîne na ya patron na ye bisika salaka Belleville makambu Belleville yende azana na tasco. Moi je me demande avant ya loba ke Belleville makampo xila ya ko répondre ke a retourner na film à Belleville te po mwana wana azara na chaîne à Belleville to a ça pas Belleville a supporter au monde a été. Moi je me demande maintenant pourquoi et comment qui va beta Jini nani abeti Jini nana tinela Jini batu ba yo menacer pas copine na 5h et puis batu ba yeba ndeni ke Jini ala ke pas copine na 5h et pourquoi la grande sœur ya Jini abenga peshanga palo ba ke ngulu azolela nenga uti koloba avant maintenant sona ce qu'il y a eu quelque chose. Bon komanyola makambo lobina meka kusala ngo ba analyse côté négatif hein. Donc non sur le point négatif kobeta mototi à l'agonie ils a déjà monté à Mabé. OK. Bato babengaki bato wana to ebité. Bato ba koti ba violeté ba yibité ba betika Jini ba kei déjà c'est suspect. OK. Tokei côté andeko seme ki a Jini ya kala bengi xil palo bayoka ngulu lunda zolela. C'est que xil mtatindaki bato wana baya ba beta Jini c'est que ndeko ya mwasi ya Jini wana na xil bayeba ki dama kambele kana 4h tangu Jini akoya. OK. Wana za kuyo samba te Jini il faut luka xil oyeba atindaka manani ba beta yo. C'est ça. Wana za clair. Deuxièmement toke sous côté ya nini sali ke makambo ela mukalelo. Aza clair côté ba na OK côté ba négatif hein. Aza clair ya koloba ete Belleville makambo parce que soka zalaka mwa mosala ya elombe. Alongwe pa elombe alongwe pa akabona xil. Akomi utambo wana Belleville na moni epe mikolo pe na moni azu pe sous moi pifo hein. Po azotona pe pa Belleville. Na moni matisi epe moi leven. O to bengi na ba termo a mikolo to moni mati moi succès. OK. Po azotambo pe na Belleville. Eza bien za mabete. Mais ko garder bonne relation na ndeko bozaka na ye peu importe ya ko bebana. Mama ngato kabwana batu musuna ndenga mabe hein. OK. Nadine Louvovadio, Nadine Louvovadio. Bobeba na ye. Tukabwana na ndenga mabe? Azali Nadine Louvovadio. Azali mwasi ya papa Louvovadio na Suisse, na Switzerland. Mokolo chaîne ba obenga mama Bonheur. Mama Bonheur oui. Na sala na chaîne na sala na chaîne wana futanga te. Pour ça la kali kama futa bino pe ba patron chaîne à poto. Ba futa ba tuti ba nya ba tuti. Bon ça ba $3000 ba $2000 na ba chaîne. Et bien moko on peut sa journaliste ka $100. Futa eta $100 ata $150 ala beb sa bene na. Ngai moko na zwa mbongo na ngai moko na kotisa mbongo bengi na chaîne wana. Mais malgré na beba na wana ye. Surtout kutani na ye na ba WhatsApp, na ba Facebook, na ba commentaire na ye ya ba chaîne na ye, ya ba vidéo na ye. Na pesa ka bonjour to bonsoir, mama boni oza malamu. Po mbongo eza problème te. Relation éthique à la poto yebi lobité. Malgré que ye mama mwana mama Louvovadio wana Nadine amelanga mbongo.
na tenir rigueur te poza mutu aza mwana poto atongo mais c'est pas le cas de Ginny a boyné au tenir rigueur alobi pona c'est fini na tuni na émission nga lobi botangela nga ba ko na te alors nga so ebisinga Chic Mukadi azandeni ko tangela ngo ma Chic Mukadi ana te na leki ba Chic Mukadi c'est ça peut-être azaki libre na langage na ye mais ce qui fait mal que oyo Ixi la cynique c'est-à-dire que il insiste ce para c'est-à-dire que Ixi la zana malédiction moko boye ayo kana papa na wana be Ginny alobaki mabe Ginny kenele ngo mabe aloba bongo te asali mabe Ixi la ande kono mwasi c'est que yo yebi que Ixi la zana ba lupemba te c'est qu'avant ça ba para ne to bito kota sous la banalise ba biloko voilà ça va créer des problèmes voilà ndeto yo tala ke soka bien manuela pe côté patron na nga za malamu za boya italika ye za pe mabete mais ko manuela côté Ixi la vendre sa parents wana iza respecté azande kona ya mwasi ba uti libota moko Ginny ayebi Ixi na théâtre mutesangi sa bango peu importe ba divergence na bango ba comprendre que ba uti na théâtre bazonga na kibomoko nyonso wana ba osala Ixi le pechanga belle vie Ginny. Moi, j'encourage pas non plus. C'est mais tu viens le dire et pas confrère Nabiso Barési. Ouais. Pour s'excuser na ba propos na Athéna qui vis-à-vis à Pechanga. Ouais. C'est comme si Pechanga n'a pas voulu, n'a pas vraiment, ayambi vraiment pardon à Naté. Bon, Pechanga pe soko sala bongo za kitoko soko sala bongo za kitoko parce que Ginny a sa frère na yo, peu importe ba couleur et ba kanda za ki nango soka s'excuser et il faut avouer et à moitié pardonner. Donc limbisa nzambe ko to limbiso Pechanga yo masumu boni yo sali. Masumu boni yo sali Pechanga. Olinto tanga masumu no na TV, to ba no manyola masumu no to proposer ata masumu yo sali. OK. Nzamba limbisi yotango senga nzambe na limbisanga ebongo Ginny a manuela ki maloba mabena munoko na likoko na yo asingi bolimbisi olimbise te boyo zana ni Pechanga bon peut-être pe akenda peut-être afinga à côté na kati penda te ya ba parents ngo aloba kaka ke yonde ke ne vendre sa ba parents na yo c'est fini bon allez aussi vite franco comprendre que a suppose qui te sera équipe na maman non ça la boy papa non ça la boy peut-être là vraiment peut être ngato soit Ginny en rigueur mais tant alobi na yo ke ko vendre sa ba parents non oui c'est bien il faut pas citer comme ba parents na yo normal émission et ça qui to côté balimbisa kaka ça vraiment qui to côté ou soit to éviter faut moi expliquer biso comment yo robot ya tourner na film Belle Vie pour Ginny azara moi msala Belle Vie non c'est pas responsable c'est pas professionnel na nengo pena na yebe yo Pechanga et ça vraiment te moi bozana na ba guerre na bino ya makamba Côte d'Ivoire peut-être ya wana ba retomber zonga lelo boningi bo kodusola na nzela la président Lombe bato musuba oloba bongo eza makambo to yoka to mais c'est comme ça parce qu'il faut bato ba comme oloba ka bongo bato boanya ba omona ngo pena ba omona ngo pena kilote yango moninga na webs bandiko na biso ba congolaise ba artiste comédien ya basi ba artiste comédienne soki ozu mobali ya bala yo bala nde bandeko ba domaze ba bala nde bandeko mususu opena obosa ba bala qui encore Charlène Benz qui encore Fatou Miracle pas bala Balako qui encore Meta Bala qui mais je crois divorcé Meta pe na ebi na manoli makamuni bala ratanga ke na rapoto mo azara na libala ne banda ko beta après rozonga susu ke o parti azara suna 2 minutes maman théâtre ba comédien bo sa makambe belé biso beto yeba témoin to manyola exact mais bana basi ebelo ya bo sa théâtre bo sa le fort bala azara libala les États-Unis mamu lope na tangi mbale mamu lope na peso mbo na peso mboti abomi libala mamu lope abomi su libala si yale biso abomi libala tika confusion information na bien mamu lope na moni na mobali na ye bazonga na mwasi na ye te munde bazana nte yama nondira za na États-Unis moi so ndira za na Canada mamu lope na moni na mobali na ye na TV affection de affection voilà c'est comme ça en tout cas anima kwakala Anima Kwakala pe je signale la na pe ça peine boss na biso boss à Picadilly mbodi atika kabiso te papa moko malamu atika biso te ye to zakana tie pa ji sekadima mais kokolo
Picadilly pende Picadilly akufa. Akufa. On est tout tika ce qu'on a responsable. D'accord. Qui est au sakana yeti et pas JC Kadima. Sora qui pas JC Kadima au moment na Picadilly pembe. Boss Picadilly, le nom encore c'est tu te pas rappeler comme moi, tu te bien boss Gara Picadilly. Boss Picadilly. Donc voilà. Mamulo poué. Nande ko ko mama anima kwakala. Yo bozo salir ba comédien minga anima kwakala. Respecte-toi, sala musala oyo na ba éthique, hein. Sala émission, sala musala na ba éthique nango na déontologie nango. Tika ko maniola ka ba kombo ya bandeko. Yo zana ba journaliste, ozo finga okomi bokechu premier toni. Akomi bokota. Ya osimba tenge tali ezo so ba finance. Kitoko te anima kwakala. Ça pe banaliser ngo ça ngo professionnel. Responsable. Ba tout yo osimba wana ba za responsable. Bazali bamela banko ya batute. Bamela banko ya batute wana chic mukadi. Soma koina yo tika omela ya baninga ya kitoko te. Konfina oyo te to kanami na ndaku esenga to mela rapo excusez biso. To sa pe mabete ne soki papa meli pe koina ye esa ngo pena problème te. Voilà siko to conclusion ni to ko na mamba peshanga Bellevue pena na Jini. Batika pour ça lango c'est pas responsable. C'est entre frères et sœurs ba outi libota moko ba sala bongo. Mais ba langage ici à tenir lors d'une émission lobi que ngai soko tiki mutu moko boya finga ngai. En tout cas ngape na ko écarter yo. Il disait directement à Bellevue. Mais félicitations à Bellevue ba na mamone non sur les cannes je l'ai pas vu parler hein. Ngai ba prendre ngai lo mo pas camarade nanga, je profite de l'occasion pour appeler Mbote Roblex Muscador wa Matamba Niembo. Mon bali alors à la patronne. Après ngelo au moins silence. Silence est arme moko et beau maramuto facilement. OK. Silence et bêta ma chère na biso saranati. OK. Moi j'ai été rééduqué. Moi j'ai été j'ai confessé vis-à-vis à silence à Moutou. OK. Le ça dit nana problème na Moutou mais maintenant on sentit Moutou na look le problème à vivre quand na silence. En tout cas fait des comptes et zwanga pe. Ngana komata au fin ngana surtout c'est non sentir OK nana problème na yo. T'inquiète non répondre à tes silences. C'est l'immaturité. Okay. En tout cas je félicite Bellevue mais cela ne veut pas dire que le plateau félicité Atindapé Jini na c'est pas mararape peshanga. Et kitoko mingi te pas mutu super ko ça la garder silence mais atika moi na e. Atika moi na e. Abalo beta siko atina Jina beta batu ba 12 24 kitoko te pas Jina beti na émission pour la peshanga za 24. Pour ceux qui Bellevue pas aki maman la mo nga na te Jini wana za yana tika kolekation émission te local Jini ça que pas Bellevue anga tika. Donc quoi Jini te suka so sala ka émission c'est que Bellevue azo peki ça été c'est que Bellevue pe azo garder silence à ma bé. Silence à ma bé et puis pe Jini pe nini au peshanga pe baloba bongo te na écarté wa te Bellevue a mutuna c'est pas vraiment intéressant à propos wana. Voilà to Simba papa Sami oya kimbangiste kuna sous problème to éviter mutakalizango to kaseke suka ka na basala nzambe to kaseke suka ka na ba théâtre ba pasteur na ba kimbangiste pe basala mamba bon. Et puis moi ça c'est na kande ano tanga ba pasteur yo surtout ba bimala ba basi na l'église on a une vidéo yango na ndi vidéo na la vidéo yo yebise ngai mama kinga bimala papa kinga yo Jésus Christ de Nazareth monsieur Bezaïka pas sali au pasteur ango pasteur Sami bon Diangenda moi na papa Diangenda en tout cas pasteur Sami c'est ridicule qui kimbangiste soni eza religion va respecter mingi va respecter mingi papa comment ko tika nga kamoka na biso ndeko nga eloko ekamsanga ba fimbu wala bando beta te ngana komino na ba fimbu te nga eloko ezokamwisanga comment amitikaki fi wana zo téléphone ya za moi za mwana mobali bino mibale na kata chambre papa pour la crédibilité de votre famille pour la crédibilité de votre église comment vous pouvez arriver à ce point ya otika ye ata mutu fato simba ye na maboko ola kisaki mobali obete makofi oboteli téléphone opandi oui. Moi c'est un moi si mon voisin comment yo kotika ye a téléphone a filmer yo après ba sentiment ba yokani ah non papa Sami na moni yo en tout cas mobali mo excusez-moi le terme hein na moni naïf ah mais quand le voyez comme ça c'est comme si ah mais ce qui est bon
Ovandi Pekima et puis papa Sami wana na biso yo wetch eza kimbangiste eza respecté tala bandimi ba respectera papa wana niveau moko soka vandi kuna 10 mètres yo bandi ofuka ma a ozotambola en 4 pattes pour comme place ya zali ba yebi biso 1 mètre ye pour bandi ba 10 mètres bazoya bonjour ba nzambe ba soki soki nzamba diakenda soki nzamba papa diakenda bondeko nzamba diakenda zana yo nzamba nani zana yo allez fukama afukame bandi oyaka 4 pattes ti place papa azali bo solne yo fukama ozongi moto ba ofukamela ye lokwa nzamba atakudu nzambe ba fukamela ka nzamba ba fukamela moto mokilité papa Sami ba to ba fukamela bongo et puis yo BBC kondima ya bato bazaki nango na kata église ya Kimbangiste mokoto kitoko mingi te c'est vraiment eza pe gentil tenga vraiment eloko na mema ki ngo musika na mona mama na o sikote lokwa ba kanza na ebita ndo betele nini et puis excellence yongo azotu na papa ngo azaki envoûté est-ce que zaki envoûtement azaki na soul batia ki eloko mo na kata zo goyeba soute ke zaye ou bien ba sali vidéo pour ba luka bes moi je ne comprends rien surtout na ba film wana je ne comprends rien te ngana mo ne ba tilaki eloko papa na zaibongo te on ne ba tilaki eloko ne moi si wana pour papa wana na respect ba pesa kai papa Sami ya mokoto wana papa Sami diangenda na respect ye muka mi pesa kanano na ndimi teke ba koke ko sala eloko wana ba tilaki eloko a mabena Amélie languisier alamuki mazomona ka vertige le quoi ba mine d'étoile ngai na ko ngana yeba nanu yango révélation wana ya fungola Bible na katikata Bible kuta suki mo wana ochango eutaki wapi epa ya nani Baïbisa biso batuka Kimbangiste ngo je crois ezaka rani na Kimbangiste wana ni mutu basenga ki batu basala bongo et puis les Congolais comme ils sont toujours là pour batembe ba prier ba monyango ba te ba monyango te wana za ba aventure ba sala muta monyango azate ba chaka nzamba ne preuve te oluko prouver nzambe la nzambe ke ngana na papa mama ba luka nzambe na concurrence te te lokwa wecha monyango ngabe fona mona te yo mona lisuki na yo na ndenge na yo bisika na yo kuna allez yo un message au pandi allez bolinga boko msanzambe on dirait aventure moko be non bible écoute na biko tanga komba nzambe na pamba te suki ya muteza sacré comment est-ce que suki et okota na kata bible bozo bocha na kata mai ali batu ba mela yango ne si sa coronavirus ba pasteur ba kota na kata ba mai ba salita ba pasteur ba sali ba prière ba milati ba poto kone sili et si la rate yango ne matisi augmentation matadi États-Unis kutu asengi ba pasteur ba ya osambelele na bureau bango kutu grande puissance ba aura solution corona te donc eza mama suki wana mo ba produit pratista ba médecin na biso ba toni na gicha bango ba sala ka mutu ba yaka to vimbisa ba fesse mama beton papa clou ngai boye nganzambalo poso siko bazo sangala ta te ba lukela biso bango baza wana ndi bango pe ba obomaka sous gêne l'état pe so asisi makamba corona ça charger non na bango banganga wana ba docteur wana bazo sala ka makambu libanda na kati bango babengaka bana basi ba lava po peso chance babengaka mibali ba laver po peso chance okutanaka na ba relation ya malamu ngamza me mutapesa nga ba relation nyonso na ngo na vie ya malamu libanda na États-Unis na komana na États-Unis te na ba relation ya mutasala na la police a général na la police na États-Unis nga na sola na ye naza ba relation ya malamu na zui na nzela media basukola ngate bino bato bokende pa ba mama nani oyo ba mama aussi materi nga za ser na ngamo akenda pa muto azaka na banjila banjili oyo azala banjili wana kota bitabe wana aboko mabitabe na barebetani na ngambu wana amibenga sonza mbalo poso wana ser na nga teinture ne bebaka que je dis bonjour azana na Angola sikoyo kori boanga azana Angola oyuki akoma kuna aka ndenge ezalaka kota se ba fiche na ye akoti pa mona ye bamo ya komo ebise on a masque de vieillesse kangi obondeni ndeko nanga mwa sabanga docteur rolo balanga biloko ndeni abi wechi na zonga sute ngabi ya komeka te c'est que Alwa Missa, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Bino Wozala qui vraiment nombreux pour na Kolanda. Émission Nabino Mastolo et Akino. On est arrivé à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à papa Anna Clément Samba. Mon vieux, là où tu es, je te dis un grand merci. Merci beaucoup à madame Baby. On a tombé vraiment le sac Bissika.
ezali la japonaise balobi mwasi ya pembe balongola ke poso ye linyo kwa pembe wana nde yango esalaka ete amibengama mwasi ya pembe napesi mboti na nga lisusu musika na la Papi Ngomba chef d'état major na Namira napesi mboti na ngai na le mat de Paris na posanité Laetitia Kuya et Matika Songo TV. Abonnez-vous massivement na BTV3. Vous ne serez jamais dessus. Amour, parce qu'on arrive à la fin. Ouais, j'ai dit un grand merci parce que tout bazoé libre quoi Olandanga. Comme on a Yams Yambe, c'est écrit sur Facebook. N'hésitez pas. Yako lukanga chaque fois on a besoin nanga et nazan de ko on appelle ça ba conseil, nazan de ko on encourage aka. Donc voilà. Na pesi mbote na bande ko nyonso. Avant pesa mbote na yo au clôturer parce que nga silisi eza la frère moi bengi nga partir ya mikilika ya poto bon il a précisé payer ezate. Tozo solana ye alobi na ngai ma sœur na mona ko sa be mission malamu et pour ça be mission zo lobela makambo nzambe mingi. Na yebi ke na partager na yo parce que elonga zate mais na partager na yo parce que toi aussi tu parles de Dieu. Alobi ça fait plusieurs années ou bien plusieurs fois soit la na butu akushara na mwana mwasi et ça lié mikolo belé tisikoyo aye baté asa ndengeni en tout cas de ma part j'ai essayé de ya opese conseil na ndenge na ngai alukanzela nzambe ya comprendre ngo tenga na biso à chaque fois so gazo coucher na mwasi eza mabe d'abord azali déjà na monde kabbalistique eza monde mai oui azo vivre na kati ya ba sirène azana kata ba sirène oui oyo ya azali lokwa mobali na bango soki tango asangisaka na bango nzoto ya botaka abimisaka mataka na ye ayeba ke kuna déjà na monde kabbalistique azana bana azali na bano yebela kolisa donc aluka mosali na nzambe soit aluki numéro ya évangéliste longa soit ya évangéliste Roger Baka ba kosunga ye na mabondeli po azwa précision makambo mususu voilà donc mbote na pesi na bato nyonso va soutenir biso de loin de près bolembate toza bato soki munoko ebetaki yibli baku na mutu bolimbisi savore to limbisama to limbisana 77 000 fois 7 yo salo quoi président Chikta lobara oya na senga bolimbisi to melini ah mais la javel te wana za au game ça la pesi élégance basika soit mimbote mama bonheur moto abakisa bonheur na vie ya moto na pesi mbote et puis na pesi bande ko nyonso ba otala biso libanda ya mboka baza tellement ebele na pesi bino mbote so na lotanga ba komona bino en tout cas boze ebele ya bino nyonso boyebinga boyeba o nyonso boyebinga natangi ba komona no kata mutema nanga je vous aime beaucoup c'est plus 243 89 59 38 38 3 à la fin c'est mon numéro voilà merci beaucoup on se retrouve prochainement bye. Osananga ezayo dotonanga ezayo nalingi yo na motema zala nanga tinasuka tindelanga banjelu